Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Kaka 2 mois ya mariage bandeko, 2 mois ya pamba ndeko na biso ya mwasi ya kufi na ndako ya libala. Asali mariage na ye 2 mois kaka aye kukufa bandeko. Makambo ezo sala pasi, histoire ezo sala pasi bandeko na osenga na bino bolanda émission na biso tina suka. Boyeba nini ebomi ndeko na biso. Eza totalement otolobaka ya pasi makasi, famille kutu na moment oyo inconsolable, mobali kutu kolobate, kolela nde kolila. Bandeko eza ya pasi, ezo sala vraiment pasi makasi na motema. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nameme libino sangomoko ya pasi, sangomoko ya mawalilo, histoire moko ezo sala pasi makasi surtout na motema bandeko. Alors, avant to banda na émission na biso kandenge ezalaka, na kosenga na batu nyonso yo tout si c'est la toute première fois ya ko visiter et chaîne na biso qui est Étoiline Inès TV. En tout cas, bo s'abonner, bo commenter, bo partager, bo aimer pe vidéo na biso et ko sala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Alors, la famille makambo ememeli biso lelo eza sango moko ya mawa. Histoire oyo eza histoire moko ya pasi, mais eza pe histoire moko oyo ekoki kwa interpeller bandeko na biso mosusu oyo baza na katikati ya pongi. Ba o nyonso basi balali spirituellement. Obando sambelo bando sala ba jeûne prière lelo lembi. En tout cas na kosenga na yo olanda vraiment histoire oyo. Esunga yo et la musayo surtout na se ya pongi oyo zanango. Histoire andeko na biso ya mwasi na kombo ya Sylvie Muleka Kazadi. Pona batu o bakolinga bakota peut-être na Facebook bakendo lukaye kombo na ye o ba parents na ye bapesaki ye eza Sylvie Muleka Kazadi. Makambo yo euti ko salema il y a de cela 3 jours. 3 jours ndeko na biso atika biso. Alors histoire eza ndenge nini la famille. Ndeko na biso yo abotama na famille ya bana mwa ebele. Bino moko boyebi na communauté na biso, surtout biso babantu, tobotaka na biso, tobotaka vraiment. Ezala teke oboti bana mibale otiki. En réalité, biso vraiment les bantu tobota moni 5 mois, 10 mois, 12. Siko abotama na famille oyo baza mwa ebele. Siko après ko botama kandenge ezalaka atanga sa l'école primaire secondaire na ye akepe université. Tango aye ko silisa université na ye aluki musala abandozwa na ye musala te. Aluki musala zoluzwa musala te. Siko avandi na ye abandika ko servir nzambe. Après quelque temps aye ko zwa mobali ya liboso, mobali wana lingaki abala ye, mais malheureusement camarade na ye azwaki mobali wana. Donc akomaki kana ba préparation ya libala kandenge ezalaka mobali alingi asala prédote mbala moko camarade na ye azu mobali wana. Bon pona ye akomprenaki na ye ke peut-être eza volonté ya nzambe mobali oyo azalaki yanga te. Déjà ezalaki déception monene. Imaginez bosi bosala ba préparation nyonso mais diku ka boye camarade na yo azueli yo mobali. Nzambe ekosala ye lisusu grâce aye kozwa mobali mosusu. Tango azwi mobali bakomi kosala ba préparatif lisusu po babalana. Mobala lobi ngana koya na ndako na bino teke na pesa prédote mbala moko na lingi le même jour na pesa prédote na sala présentation na pesa prédote na pesa pe dot. Siko moi si pe andimi alobi pas de problème. Mobile apesi pe na date. Moi si pe apesi date na famille na bango kandenge zalaka ba mama ba bengi ba petit frère na bango ba petite sœur na bango papa pe na côté na ye pe abengi famille na ye a expliquer bango apesi bango pe date.
bandeko ekomi jour oyo il faut baya kopesa biloko ya libala. Tango baye na biloko tango ekoki mobala lobaki tokoya kuna ba 16h 17h basi balambi mwasi asi alati donc makam nyonso eza déjà prêt, ba famille baye ba camarade baye bandeko bazo zela mobali na famille na ye mobala zo yate bazeli mobali mobala zo yate bazeli mobali mobala zo yate na famille na ye. Siko mwasi akomi kobenga mobali abengi bengi mobala zo répondre na téléphone te bengi mobali mobala zo yamba te jusqu'à ce que baye kobenga grand frère à mobali alobi te tokoya na biso lisusu te to changer na biso makanisi na biso moyen to ya lisusu ezate. Bandeko ezalaki pasi tala niveau ya déception ya liboso ezalaki ke camarade na ye azueli yo mobali sikoyo ya mibale ekomi ke makambo nyonso eza prêt ba famille baza wana basi balambi mais famille ya mobali ezomona na te ba changer makanisi. Après jour wana mwasi ake kotala mobali alobi te nga nalingi na ngai yo te lisusu te nalingi na bala yo te. Pourquoi? Alobi a motema na ngai sepeli kaka te na obala na ngai yo te mais biloko nyonso alibala na sombaki déjà yango kotala yango yo moko. Bandeko esalaki fi pasi moko moi de déception à niveau wana ezalaki vraiment insupportable, ezalaki somo bandeko jusqu'à ce que famille ya mwasi kandenge ezalaka bazalaki wana pona ko soutenir ye bazo priaka pona ye bazo pesaka ye pe ba conseil comme pe azaki mosala nzambe bando kende na ye église ko salaka ba prière. En tout cas ateniraki na ye ku alobi pas de problème ezaka makambo nzambe a continuer na eka ba prière azo priaka jusqu'à ce que aye kokutana na mobali oyo abali ye bandeko. Tango aye kokutana na ye bitumba ezalaki ya kosakana te na ebandeli déjà kandenge ezalaka mwa ba famille mosusu ba oboya ba membre ya famille biso mwasi oyo te na kote ya mwasi pe ye pe famille na bango pe bazoloba biso na tolingi mobali oyo te. Donc moi bitumba jusqu'à ce que a continuer ka kokota na ba prière azo sambela Nzambe aye kosunga ale ba famille bayaki kondima balobi OK comme bino bolingani bobala na bino. Siko ekomi temps ya présentation mobali aye asali présentation na famille na bango makam nyonso eke nango bien. Tant makam nyonso ke bien après ekomi ça ya prédot ekomi tango ya prédot. Tango ya prédot wana mobali aye pe asali prédot basali prédot dimanche lundi balungoli mobali na msala sans raison bandeko balelaki na mwasi na mobali mais malgré ça mwasi alobi te ngana za mwana nzambe na continuer ka ko prier siko mwasi akomi ka ko prier jusqu'à ce que mobali akomi kozwa mwa ba kopa mike azozwaka lelo ba bengi kotoyo lobi kotoyo ka bongo ba mwa kopa mike ezokota mwa mbongo ezokota mobali akomi kosomba biloko dot asombi biloko nyonso dot après aye kopesa date pour akeno verser dot. Tango apesi date ba membre lisusu a famille ba telemi balobi te biso fo ya kopesa dot dans 2 mois sikoyo te e community bitumba famille ya mobali na famille ya mwasi ba o balobi boye mwasi azo continuer ka kosambela jusqu'à ce que 2 mois ekoki baye kondima balobi OK mobali akoki sikoyo ko ya kopesa nini biloko dot mobali pe ake na famille na ye bapesi biloko nyonso ya dot. Bandeko makambo kokamwa tango ka bapesi biloko dot après soki 1 mois mobali aye kozwa lisusu musala mosusu ya kitoko kutu koleka na musala wana ya kala musala moko ya bien tango aye kozwa alors ayebisi mwasi en tout cas il faut na honorer yo parce que oza mwasi moko sunginga na ba prière makasi mwasi pe andimi pas de problème chérie comme ça honorer nga baye kosala mariage na bango kande bomoni ndeko na biso ya mwasi alati kitoko donc ezalaki otolobaka mariage de rêve mariage na ye ya kitoko makasi basali mariage na bango après kaka les jours à mariage na bango 1 semaine kaka bandeko ndeko na biso akomi kobela
batamboli na ndeko na biso ya mwasi na ba hôpitaux bandeko bazomona maladie te bazomona baladi te ba docteur bazolobaka aza na bien batu mosusu babando kanisa peut-être eza zemi parce que bino moko boyebi avec nous le bantu ezala kaka soki mutu alingi abala itikali soki ka 2 semaines ya mariage to 3 mois 2 mois omonaka allez bala moko mwasi akomi na zemi ebele ya batu lelo to omona ba osala ba mariage na bazemi siko batu ebele babando kanisa pe ndeko na biso Sylvie oyo pe azaki peut-être na zemi yango abando bela basali ba examen nyonso ya zemi tina ya makila bandeko zemi zate siko ba maladie ezomona na te. Alors famille continue kana ko prier balobi ezaka bitumba ba prier après quelque temps aye koyoka moi bien santé pe ekomi kozonga tango ekomi kozonga donc makambo nyonso akomi kosala ka ndenge bando salaka bandeko ya pasi ezake les jours azoko kisaka 2 mois de mariage akomi koyoka ka ba malaise kaka ya pamba mobali akanisi peut-être moi sinanga comme peut-être na zemi bino moko boyebi soki zemi za na ebandeli eya kaka na ba moi ba malaise moko boye moi ba maladie moko boye mike siko akanisi ke comme eza zemi liboso peut-être moi sinanga eza zemi moi mobali akomi ko banga ka ndenge ezalaka ba mema mwasi na hôpital ka boye batie na ye na butu ba docteur ba checker ba lobi oke to sala ba examen lobi na tongo de to sala ba examen lobi na tongo bandeko na tongo to lobaka na tongo ndeko na biso mwasi akufi eza ya pasi eza vraiment ya pasi to lobaka ya pasi bandeko akufi ka boye cher abonné yango to sengaka na batu nyonso balanda biso eza na batu mosusu tomonaka surtout biso basi na mibali pe toloba soki ozaki na bitumba avant mariage ozobunda pour que nzambe apesa yo libala ososambela ba jeune ba prière nzambe ekosala yo ngolu ozwi libala ba mosusu soki azwi libala ka boye on a gagné, c'est fini atiki na yeba makambo ba prière atiki na yeba makambo jeune wana jenaka lisusu te wana priaka lisusu te sikoyo avec monde ya molili bandeko bango balembaka te oko gagner bango lelo lobi pe batie ba plan mosusu ba piège mosusu balobi tokozela yo yango ozomona batu mosusu omoni obali na yo bien obali pezo bando luka na yo libala ye obali kitoko okena ndako ya libala ozui pe zemi olobi ana gagné les jours akoboto monika mutu akufi yango lelo basi ebele bakomi ko blâmer surtout mibali na bango balobi te parce que mibali baza ba infidèle parce que ba mibali bazo traitaka basi na bango bien te yango basi bazo kufaka les jours akobota yango ebele batu lelo bazolo babongo mais ce n'est pas ça bandeko ebele ya biso batu na kala wana bandeko ezalaki ke soki ozo sambela pona libala ata soki babali yo mutu azo continuer kana ba prière mais tomoni lelo ebele ya batu soki kaka bali c'est fini a continuer na ye lisusu na ba prière te batu mosusu azo luka mabota soki nzambe apesi ye ka mokumba komi na zemi c'est fini ata ko sambela lisusu asambela kate mais bosani ke obando luka mabota wana lelo soki nzamba sali yongolu apesi yo mwana il faut continuer kana ba prière pour na ko protéger via mwana wana ebela batu bazo bosa na makambo wana nyonso omona mutu mosusu azomataka bangomba kiti amati bangomba kiti akoti ba jeune soki ba 40 jours pour na koluka msala le jour où nzamba ko pesa ye musala abosani ata ko sambela omona soki azoki ka musala naza kolemba na gendelanga kolala na ukuya ta lobi pe ifo akende musala tango kozonga lisusu naza na tante et après quelque temps omona ka mutu balongoli ye na musala akomi ko se plaindre balongoli nga na musala boy eza bitumba ezolandaka yo yango na ye ko interpeller bandeko na biso yo muto bando sambela soki omoni vie de prière na yo lelo
eza ya kolala omitala place nini oyo nazotambola bien te na Nzambe. Soki eza musala misala ozosala misala eza tellement ebele, diminue ba air na yo ya misala. Tolukaka mbongo, mais muto apesaka biso mbongo ezala Nzambe. Tolukaka mabala, muto apesaka biso mabala ezalaka Nzambe. Tolukaka bana, mutu oyo apesaka biso bana ezala Nzambe. Tolukaka kokende poto, mutu oyo apesaka nzela ya poto ezala Nzambe. Siko soki Nzambe apesi yo eloko bandoluka, yo pe créer ta ya Nzambe. Créer bandeko ta ya Nzambe. Eza na batu mosusu omona aosala soki 4 jours kaka na semaine to 5 jours. Azozwa mbongo ebele koleka ta mutu oyo azosala chaque jour du lundi au dimanche, du lundi au dimanche. Azozwa mbongo ya malonga te. Pona nini? Parce que makanisi na yo nyonso eza kana msala. Mais soki ozwi pe ta ya Nzambe ozana na protection pe banzela mosusu ba bénédiction mosusu ekofongwama na vie na yo. Mais soki obutie Nzambe à l'écart, bandeko makambo nyonso na yo komika à l'écart. En tout cas, te présenter nos sincères condoléances surtout à la famille Kazadi. Toyebi ke eza perte vraiment ya munene makasi. Eza ya pasi komona ndeko na biso ya mwasi akufika aboye. Makambo yo bandeko eza ya pasi. Uti kobala nanu oboti ya tate epi oye kukufa ka aboye. Eza ya pasi. To présenter ba condoléances na biso pe epa ya mobali na ye. Toyebi ke na moma oyo mobali na ye aza totalement inconsolable. Azo lela na niveau moko ya pasi makasi. Utika kobala mwa ambiance wana libala olobi anga pe na kotisi mwasi na nga na ndako ya libala mais 2 mois kaka mobali yake ezo sala pasi na motema. Mais Nzambe alola apesa bino ka makasi. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yamuke kaka tolingaki to partager na bino bino moko boyebi bo partager bo commenter et puis bo aimer et ko sunga biso mingi.